Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu, ne tolobaka, shalom libota nankolo, bopambwama, lelo na video ya lelo. Lokumu ezongela nzambe ya bosantu, nzambe ya Israel, bomengone ezali ngolu. Nzambe azosala biso grâce ngolu, apesi biso su mokolo sika. Pour te partager o eloko moko na ina yebisa bino, eza très important par rapport na mwana na nzambe nyonso. Ezala mwasi ya mobali mwana moke mokolo. On a na partager na bino na tika moma ona maboko ya molimo mosantu to bondeli na kombo na Jésus de Nazareth to bondeli na kombo na Yesu Masia ya wenzambe abomo ina pesio na no merci pour tout ça mala molimo mosantu lokumo ezongela yo parce que bisinga o ezatana yo to tiki momo kasi na maboko no yo joie contrôle ya nyonso Seigneur de début à la fin la vidéo. Seigneur zala derrière vidéo oyo esika kokende sosolisa bana yo oyo eza pensé na yo pe bazala édifier pe basalela yango po bazwa résultat malamu na kombo na Yesu Masiya na bondeli boro na lobi amen 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 amen. Nzambe azwa lokumu vraiment nzambe asali biso nga na yo bolamu eloko nini na partager na yo mwana nzambe nalingi nazala vraiment bref nazala na yo vraiment ozala ocomprendre nga malamu. Moni okoki kosala baje na nyonso ndenge yo mesana kosala baje na mokili oyo eza trop glissant ozomona okoki kolanda bato nyonso te mwana na nzambe regarde na ye ekoki kotala bato nyonso te nde baza po yo luka po ozala lokola bango nono yo kozala nde nzambe alingi yo ozala de 1. Mwana na nzambe akokabwana na prière te na vie de prière te parce que vie de prière eza le seul moyen okokobungisa te na vie na yo okokobungisa nyonso okobungisa prière te parce que vie de prière na yo fo ezalaka toujours ya komata fo satana ke nazomata fo satana nazokola ozocreye nga azali biso nazokamba prière ko nakambi prière bato babondela bango bien me mokomosu mpe nakambi prière baservante de Dieu babi vraiment prière alobi ezalaki chaud kitoko makasi na lali pe na loti pe na se retrouver nzambe vraiment lobi pe ndo kamba prière bien bien ozomona fo luka kokolaka okolaka chaque jour kolinga te vie de prière no ekita luka komataka mata so moni pe na vie de prière no ekiti zanda na souci yo susu tiaka so bilamba eza te susi tiaka so bachaussure ekomi yo kala yo ntongo otambola nzela otambola mpo banani batala yo banani balanda yo olatelaka nani latela kolo na yo ozomona po elateli mosusu nde bilamba nde eza sire na nzoto ebendaka bamari de nuit yo moni olati kitoko style yo bongisa so ebemi bien ebemami kabo yo okay oza style mais ememeli yo nde bamari de nuit bamari de nuit oyo basilaka ngai te landela elateli na yo tala elateli mpe malamu na nzela totambolaka tozwaka bato wana balandaka biso sene mpe bato nyonso ozomona ofongoli porte oza mwana nzambe baomona oza bango te mofongoli porte aye koluka yo na butu ozomona tala servante de Dieu azoyebisa oyaka otala ngai te azoyebisa moto oyebaka bwana kala oyaka otala ngai te okimanga te otokobetela bana oyaka te nzoka bato wana bayaka te mpa na ye mpo asika akoma mwana na nzambe azalaka mwana na nzambe ndako nekoma ya moto yesu azobenga moto azoyeba etadame nete moto wana mpo ayeta na moi ayende na butu azoba yo mo moto obengaki nga na yaya nabengaki na moi me na butu te ozomona tofungolaka baporte servante de Dieu moko ayebi te nani azoswane ndoki kaka nde abiyaka te yaka comme aprécise te ya kotalanga na moi alobaka ya kotalanga c'est une porte aussi la ouvre moto wana pa ye pe kotala ye yabi non nabengaki na moi nabengaki na butu te yabi yoloba na ya te yo mo moto bengaki ngai boso comprendre biso moko to bengi ba mari de nuit na nzoto na biso pe na elateli biso moko pe to bengi ba mari de nuit na nzela ya impudicité biso moko pe to bengi ba mari de nuit na banzela ya banjembo na bango yo zoyemba nzembo mpo nga na oloyeba na bino nyonso nga azala boye aya nga na bino tokende vérité
na osala bino bamascara te bomona soki ndenge très modeste babani très modeste tout modeste fille de caractère fille de cop nga na bino boye ozomona tofungoli baporte ozomona tozoyemba nzembo nayebi yango na bando yemba ngo ntango wana na omélange nzambe na mokili funa yebisaka bino vérité boyoki wana nzambe na osangisi mpenza nzoka yeba sangisaki te toyemba nzembo chéri afinika yo liputa mosusu te nga na olinga kaka yo tala alliance yo sala oyo ayemba nzembo wana azwa mari de nuit luka divorce mari de nuit oyeba source na ye te osoyoka ngai ozobina ozoloba maloba baparole ni balobisa biso balobi liwa mpe na bomo eza na pouvoir ya langue nini yo confessa eza kutu na basere na biso na bamama na biso bamama na biso akala baza na banzembo bango bayemba me lelo ti ozokendaki mokolo ozokenda liwa ozaka na mari de nuit osomona confession nini yo osala confession landela to miso eza source te ya mari de nuit ozomona na famille mpe bazalaka me tokwakuli mpe ya kokwakula na monoko loba nini ve nini yo osala ozolanda habillema na yo folandela yango bien vie de prière fo emataka koma mwasi ya moto pela moto oyo baya na nga Solange abi Rebeka bando yebisanga na ya mabe yaka mabe na losambo kosalaka na prière bajete so fukami boye 30 minutes ya eloko te yaya na kana yo ne bolanda baparole mosusu te bino yo oza bitumba ebele monene baproblème monene bakomba monene koto okende kokoto kwa esusu na ebale ozolanda okimi mbula kwena ebale ocomprendre outi na famille ya kindoki na ya bino moko oke kota esu na famille ya kindoki lisu kutu makasi su sorcellerie makasi mais yo ozobonda ya 30 minutes olandi siko verset biblique oyo bino bozwaka mpo ya ede bino ebible elobi une minute na présence ya nzambe eleki mila soki mila personne asali mila hier yo ozwa lolata donc so omoni osambe nga nzambe aba 30 minutes une heure leta na prière eza ebele eza mingi ya Rebeka nde bobondela bo une heure na 30 minutes eza mingi ya loba nanga bongo me na baka oyo biso toza nango na mokili lelo yo mpo otika na 30 minutes te na une heure te badisciple basala une heure te nga ase une heure non mais matisa vie de prière osambeli mpena 1 heure 2 heures 3 heures 4 heures d'ita 5 heures d'ita maloba ezalaka ebele makambo kolandela eza ebele koprie ka mpona yo moko mpe te oprie mpona yo oprie mpona basali ya nzambe na baservante ya nzambe basali ya nzambe na bosolo oprie mpona bato baza na bohôpital bofelin bave bapriere na bino ebikisaka bato mosusu bolandi na témoignage na nga na bi nafukami to babetinga AVC na kue na ndoto bato bafukami baobondela mpona nga na bisi baso bokoki te bobenga servante Paola akobondela na bino nga na kolamuka boso comprendre prière na ona oyo bondela wana esunga ba misusu bana bitike futo sunga ba na prière na biso ozolanda nga bien prière na biso nde esunga bofele bata science bakenda kozwa ba étoile pa bana fe bana bitike bato ba théâtre bakenda kozwa ba don pa bana ba bitike wana biso prière ngai na yo mama prière ngai na yo papa prière ngai na yo pasteur solo eza pona bana wana pe mususu bato bazokende kozwa badon na bango bazozwa bachance na bango bazozwa bitwa na bango parce que eza donné nga nzambe abi Rebeka kozwaka mbongo na bango te na bisi bino mambo ya famille anoti nde ambo na poto basali bayi koyiba mikanda na nga na moni bona prophétie nde baochange makambo na nga na ndoto nzambe aolakisa mambo aosala na prophétie bato nyonso te bazanga mikanda na mokili eza volonté nzambe bakindoki ya famille balanda ye baloba bango bakoya kobonga te ye fo alelaka ye fo amona pasi bayiba badossier na préfecture babalola balongola kombo na yo kasi leta arépondaka o te arépondaka kaka mabe parce que bango de batia na biki rouge ozolanda to nzambe alobi nanga bongo nzambe abisanga moni mbongo moko yakabelaka akotisaka niongo na betela binango
kozwaka mbongo na ita sala ke change na yo par rapport eloko nga na tiakati na yo basalaka na biso échange parce que enofele bakozwa ngo te fu biso mpe tozwa eloko na bango bango mpe bazwi nayebi te so bozo comprendre kokanisa te bato nyonso basalaka badona ofena baza bato balukaka kosunga bana bitike non bato mosusu bakendaka yango mpona baetwali oyo bamisusu baza nango wana koluka kozwa mais fu basala ngo na nini na nzela ya échange na nzela nini ya échange bo bino siko bozalaka bakretien bofungwama misu ko bofungwama misu siko wana so kasi moto afia na théâtre ake kosala bongo epa baofelin bino siko bomoni ye mpe na mutu malamu bosabone na chaîne bokenda sa mai bozwi siko bosali nini apres bozwi nini oyo bokomotindele bambongo mawa bakomprene bakretien chrétien za na misu chrétien za na écoute ya Saint-Esprit osomona oyo baplace oyo opesa mbongo nasimbi bambongo na sene kolo te bato pesa bambongo yebi bango naza wana te vie de prière na biso fo ezalaka haute mama sambelaka mingi ye mwana na nzambe mabolongo na seso likolongo koki tobakisa ndenge nga na bakisa bapongi bondelaka mingi koyo te na bonde ya mingi basije esili nga na monoko soki ya yo esili ya baninga bana baproblème yana bato bana baboîte de nuit babana nzambe na bayebi nzambe te bayeba nzambe tala nga na bitumba nga na mobulu nga na babar nga na loyenge me nzambe aomona nga lokwa mosali na ye siko losambo na bino ekende kosunga bantu wana molimo mosantu souffle na bao bayebi yo te bayeba yo Saint-Esprit de Dieu yo lobi eza ntango na yo papa tomona yo nzambe bandeko na biso na kati ya molili kobondela mpona baprisonnier oui si je ekende molai nzambe siko amona oyo sacrifie pongi na ozobondela mpona yo mpona baninga nzambe akopambola yo taka nzambe azobana Rebeka condition wana mpe sobondela mpona bana nga yo kokanisa te ke ndenge obengi nga oyebisi nga ke Rebeka sunga nga na prière ata na bengi yo te nga na koza na temps ya kobenga ye misusu bino nyonso te na mokolo moko osomona me naza na temps natie mpe mabolongo ata 10 minutes ata 1 minute mpona nzambe mpona yo osomona ke nzambe ayoka mawa visite yo akanga dossier wana nabosana te nzambe atika ko bademo batika kotraumatize yo babima na nzoto no batika okimia nabosana te nobosana ndeni ya bina selo intercession bana nga avant yo pambwama fo bondela mpona bana nga siko so na bondeli mpona bino te nzambe ayokela bino mata sunga bino te siko ngali pambo nanga eza na nsima na bino te alobaki boye tobengi abenga anga te non na oyo nayoki problème no me na memi yango mpe papa na memi yango na baintercesseur tozaka awa toza groupe toza biso moko te tobondela mpona bino bayebi yango baotala nga balelaka mpona bino basungaka bino na baprière ozomona il y a des cas et des cas miso babengi urgence babi mama Rebeka pardon bobondela mpona moto ana hôpital na minute oyo aza esusu na biso te bamemi en hélicoptère mama nga nabenga yo siko na banzambe vie de prière na emata non tokoti bango prière mpona motu wana aza na cas grave urgence ya lola mpe biso tobelela nzambe alanda ndeko na biso azongisela biso ye fu toboya liwa fu tozela ya kozonga ton toyoka babengi biso bamama Rebeka nzambe asali na miniti oyo aza na kimia azwi chambre ne tozwi kimia tobandi orenoncer na esprit de mort tobandi oboya liwa fu azonga nzambe biso mpe ape orevelation abi ndenge aza na babongiseli ya balia na bonani ale biso tomenani tiana eyindi akuba kolia ye te tokebotola musunyana na maboko papa baolia te basingaliwa tokati tobandi kolongola basingaliwa na babisika nzambe apesa biso baplace deja bandoki alakisa biso basekret bisika bakangakanga bato tozokende kolongola ye tozopasola bacercueil tozopanza bacercueil seigneur tolongole na liste ya liwa tozokende kobotole na famille na ye tozopanza bapo bandoko mosusu bazaka deja basaleli ofete deja bavandi ya baozeaka balia bavandi na bakiti na salle d'attente baozeya nde musuni na yo ozomona batie deja bakiti basaleli ofete bavandeli yo donc futi bato wana nyonso topanza bango prière eza molai na mpona ndeko na yo mais pendant ke yo oza posake na sungo vie de prière no emata ozomona mais wana na kosolola ngo na Saint-Esprit mais lobi te na sambeli te mpona yo elobi te na bondeli te mpona yo fo bokomprenaka
Parce que tant yo benginga, ye pas à toucher à benginga, ye pas à toucher à benginga, ye pas à toucher à beng. Sko ba mokili mobimba o ndambo bo benganga o nzamba tena nzela na bo bika na nzela nanga. Nga na zo intercéder pour na bino. Ato zo appel nanga te koloba te na bengi yo te, na sambeli pona yo te, bien na chikyo na maboko ya nzambe te, mais toi confiance ya liboso fosana na molimo mo santo. Toza wana le paraka lobi Rebeka yebisa bana nango eza tango nanga. Ça la confiance na Saint-Esprit afungolo makambo nga na fungoli yo te ya ozongiselo oke obanda kosentir ki soki mongo na satana koti na ndako yeba. Tanga azala misu na vandi bona mbetu kuna nina lala bomba mo nzamba funga miso mulimo na mulimo na mamusata osala. Ya mabe. Wala bereke ya mabe mo amabe. Mamba so sala. Isa ngolu epesameli biso nyonso bana nzambe. Parce que ya zoloba ke aveugle akokota musa aveugle te. Yo pe misu fe fungama pona ni osana bana na ndako. Na ebite sozo comprendre. Osana papa na ndako. Mobani elingaki tala tika. Miso molimo ya bien. Mato ya molimo ya bien. Na fana misu na servante na bi mama. Abeng mobani na bi papa. Ko lié loko zana ona maboko wana te. Asom mobani asombi bitabe. Na balabala. Na voyage. Moi saza pe na mboka mususu. Mais moi ça benga bi kolia bitabe o simbi na maboko te nga na za na prière a nzamba lobi kolia bitabe wana te parce que maman atekeli wana za préparé envoyé des ténèbres bitabe o sombi za poisonné mbala gangi. Na za nango penda abi we nzambe mutabisi nga na biso kolia ngo te. Mobala azwi bitabe na mboka musika azwi bitabe ke ko boaka. Est-ce que zoyoka? Prière ben mobali na allo papa. Na minicho moto moko uta poto batindi ye po poisonner yo. Comme olupaki na poison wana batindi moto moko poisonner yo. Moto moko omona na société au bando bavance anopeso bambote aluka gentillesse na yo aza envoyé aye pona boma yo zala mayele mbala bi na minicho moto uti poto aye alingi pe ka ngai kopesa nga bambote abi aza envoyé bidep mbala bi yango nzamba loba na ngai basi ya ba pasteur musu basambelaka ye te. Parce que to ba Jezabel ba oyo kana ba témoignage to ba ndoki bazo ko meka mibali na bango soki mwasi ya pasteur ama bolongo na sebo imaginez-vous. Ozolan. Ce que mobile ne devant Jezabel. Vous comprenez te nguya moko uta likolo pa e sauver pasteur e sauver mobile na yo. Maman. Yo loko yo moni yo kotala kaka théâtre. Banda tongwe ti pourquoi yo mone loko yo kotala kande bato ba osa ba make-up wana na bongsi na bino fula bongsi na bino na fula make-up nde to kataka tia oyo mone ko yekola na yeba ko tia maquillage te baninga bacha ba mo bacha ndeni oyo mone ko apprendre nde yangwana. Yo ko vanda tata liboso ordinateur beti Matthieu 23 bien Matthieu Luc 23 bien o vandi ato tangi bible bote o vandi sko yo ka bible ezotanga o ka bible na bomo na yo monika ba théâtre vie de prière frimata pona ni vie de prière mata yo muto balite parce que yebite famille yo ke ndiko kota bitumba ko komela yo o koko bunda. Tongo satana koya ko visiter yo yo kokoka. Tongo kombete na libala yo kokoka. T'as la raison vie de prière ne faut ezalaka oh tu peux la vie de prière ne faut mataka ke mata. Ozo comprendre parce que yebite place ozo kota wana yo mona mobile asambela ka mais derrière mobile. Yo zo mona ka famille mais kishi yo ezana famille wana bondo ke ezana famille wana yo yebi yango. Yo foza mwasi amabondeli ya mwasi alosambo matisa dose ya prière matabino. Excusez-moi nande koloba to matia vie de prière fwe mata toza kate bato wana tozoloba kaka bato yo bata théâtre bele baza nzambe te bata théâtre bele batiki nzambe ana kisi bakotisi sokiti bakanga bato kuna futo yeba ngana bino ke mutu musu akendaka kosala théâtre pona passe ndi akoti pa mutu amabe wana ayi sie mwana bato
kotise na nzela mabe mazaki ndeko na biso fuko bondela pe pona ba oyo bakota makambo wana baza nzambe molimo mosantu asunga landela longola bao baza na ténèbre baza ya biso bazonga bafa prodige bazalaka oui bayembe bele moni loyenge ekoboma biso bato luyalu wana mwa keke abone na nzamba peso bandeko no baolanda oyo te funa lingi na koma comme oyebi te oyo asala po akoma oyo akomi mosusu eza mabolongo na se mosusu eza gene po akoma oyo akomi yo lingi yango to molingo okoma kala kwa bato balingi bakoma bongo loyenge susi okoma lokwa baningi ozwa mokimo mbetalo bato wana bayebi oyo okomela mutakisi bato wana nyonso baosaliso na mokili po oyo okoma mutakisi nayebi pete kubunga ngo peza ndenge nini yango kubunga ngo nzambe azwaka lokumu ndenge mpe alobi abimisi biso bato na suka po tobunga te ye moko ayebi pourkui toyebi mpe pourkui to mosusu mpe biso tokoma mpe lokola bango me ayebaki atia biso mise à part abimisi biso na suka lokumu ezongela nzambe po ye moko moto asalaka nyonso me futo intercede mpona bayembi ce n'est pas bayembi nyonso bazalaki na kisi futo bondela yango omoni ke 30 minutes ya mokie yaya 1 heure de temps ya mokie 2 heures de temps ya mokie yaya to wana baproblème biso bachrétien etali ebele futo olandela bato bandeko na biso na prison futo bondela mpona bango na baeste kuna na Congo tobondela totiaka mpe bapriere na baorphelin tobondela bayo baza na bopito tobondela bandeko na biso baosenga lisungi mpona priere tobondela mpona bango mosusu kutu kobenga baoya deka oyo nabengaka mutu moko zomona omwana nabengi moko tobonde mpona tobengi moko tobonde mpona mwa mpe na lembi na continue su kobenga te moni c'est ça mokolono mpe omona mpe pa okoti na liste mpo bose rebeka ndo bona kolemba te nayebi bino nyonso nzambe apesinga mpo apesinga mission mpona bino yo kolemba te na tante na yo mokolo ezali eza teke boboneka mpona motu lelo esili problème ne esili te azwi yango solution te biso tolinga tobondeli mpona yo tolelo tobondela obiki olongwe obiki yango me moto olongwe kozonga esu te eza teke olongwe obiki na likambo wana obondeli moninga oye kosenga losa mpona oyo ozwi lobiko olingi susu tobondela lisusu kaka mpona yo bato baza ebele na attente bato baza ebele eza lokola na hôpital baka eza ebele soki eza nzambe atie mpa na nzela na nga eza te na leki ye fuvi de priere ne lamuka ana zanga moto a chaleur futo lamusa moto wana bonzambe moto epela ntango moto ne epeli bala moko alongwe ozomona tozwi faible mosusu mpe ndeko na biso akitaki biso mpe tozalaki bafaible na témoigne ke nzambe asengaki atinda servante na ya mpona komona komi lelo ngai mpe eza sauve pour sauver surtout ye kuta ndo ogangela ngai nalingaka ye pardon ya na nga wana aya na nga mokolo na nga na age meya mingi te po ye mpe alingaka naki mokolo te aya na nga aloba na ngai Rebeka sauve pour sauver kozalaka égoïste te surtout na bapriere noza égoïste mingi wana so atuna obondela mpona ngai wana atuna obondela mpona yokanga combien de minutes wanga na bondela kaka nzambe alobi nini mpona ngai ozomona fu nzambe alobaka no mpona baninga ozomona nyonso wana azali koforme ngai lelo sopana ye na bino sopana yaya ozomona midele te lelo simple mais sopana ozoyoka fu kobondela mpona baninga mpo bamona mpe bomoya siko nzambe alobanaka bayembi mosusu baza bafa prodige na oyo toyokana baloba akendaka cimetière wana nzambe aloba aza ya biso na oyo paster oyo baexpose boye bakoma osakane na bana mike na bamusicien aza ya biso fuko interceda mpona ye nzambe aloba ngo meme mpona paster Denis Lesi nzambe aloba tobondelaka mpona ye ozomona aza ndeko na biso yango moi satana koma ayebi ke aza ya bango te moni bapaster a faux satana apesa bango meme charisme bomona ke aza ya bango aza ya bien soki azwi ya biso mpena aza na bonzambe aza mwana biso na vérité soki abandi koexpose azosakana na ye parceke lo biso nzambe akangoli azongisi ye na nzela mpo biso tondime lisusu te mwe baje azala na yango wana mpo so azongeli bonzambe na solo azongi na makolo ya papa asengi bolimbisi nzambe akangoli asokoli abimisi ye susu ye mpo nzambe azala bongo atelemisaka bato bakwei
Ce que moi, on a abandonné, est-ce que l'évangile, biso moi, on dit, mais ça, na makamba, ça, moi, on landé, ça, satana, bon, ce que tu landa, ba, oh, bino, bukase, ba, posé, on a charisme, donc, après, baza, yété. Na évité so bo sosoli bien, bo comprendre, bo bonde la pour naï. Ba msusu nde baza ba fa prodige. Diable bungisi ba onti la pe diable boake ba azo sakana bango bongo. Parce que lobito ndimela bango te. Donc ba ote ya bisu évangile. Njoka eza makambo ya solo nzamba zongeli azo utiliser ye. Osomona. Nga na yebaka eza na mokonzi moko nzamba lesa ye na Bible ya bukondene star babo. C'est pas terminé dans la Bible, elle est pas comme bébé, mais son a dit à la réalité. Pour Bilo, sur les bécons, Bibisa, pas l'angala, non, maman, ça pour côté. Oh, vous voyez, ça là, 7 ans, on a. Alia Bilo, qu'on a à Banyama. Moni, na désert. Nous avons eu que zongi, c'est les bokonzi naï. Mon ata Daniel, oui, na l'autre andoto. Au ce monde. Na beta lo histoire to le kabo puso na yena obebi lo puso ma ko pa bebi lo bien histoire wana o bien ngoti o lo bi na bien o bien o bongi se o surtout yana mo na bongi so tindela la ninko o solanda c'est ça siko nzamba zongi seli bokonzi na ye mwana na nzamba koko bunga okoki kokweya kochika la kuna te mama yo kwene kobo kochika ne kobo te telema pipola mabele nzela eza molai singa renfort na molimo mosantu sunga yo pa otelemi poke pe bokweya lisu te nga servante na bana mama Rebeka yo sala ne no sumka papa mba sente soit sikela robo ozomona po molimo ndo sika pamba pamba tono zaki na abo saka nyonko koya koya papa mabi problème ya te moninga na koma posa inani deza pe na koya na sali teke loko mabe pona mpanzambe petit à petit pe ekokoma vina yo ozomona mutu nyonso takomaka na vie de prière pas mutu nyonso takoma na bonzambe makasi pas eza na parcours tolekaka ndenge nzambe azalaki na patience mpona biso yo mpe ezala patient mpona baninga mosusu sambela mpona bango ba vie de prière matande na obonde mpona ba o nyonso babone na OVD TV azo intercéder mpona bango na bao baza na posa lisungi nanga pe na sunga bonde basungaki nga na o intercéder mpona bango mais naza na bato na olandela na prière to ba osila balongwe ba ozonga te après na jusu bato mosusu tomatisi po eza baka mosusu eza urgence ya malade futo olandela moninga bika suka biki tozwi mosusu tomatisi mpe kana yo na intercession tobandi kointercéder mpona yo kolemba te soki nzambe pati o place mosusu abokende kozela kuna kende ozela kuna yoki kende ozela kuna me ba oyo aza mposa lisungi na nga zala mpe patient na bosani motu te mpe nde borapela nga na bosani te badossier baninga mosusu kointercede mpona ngo ekangama badossier mosusu efungwama moninga alinga akangama na kindoki balinga ekangama te fo ekangama na nkombo na Yesu Masiya ozomona na moto mosusu bana na ye bamosika na ye me na makambo oyo ezoya oyo aza na susi bana ne nzambe azongisela bango bosunganga futo intercede na ngambo ne nzambe azongisela bana na ye nzambe alonga bandeko na biso ebele na kati ya kindoki conscient nzambe aloba na Rebeka landela makila bozoyoka makila oyo tokonéglige yango te makila fo bondela mingi mpona makila na yo mpe ba mauvais sort o babwakela ko eza bato mosusu omona na vision omonaka batoilette basali te ozomona eza motu mosusu nzela na ye amona alotaka bandoto bakaka mabe ozoma fu kolandela bamauvais sort mpe babwakela bato priere eza ebele kosala yo bondelaka papapapa ponge ye lolali soki oyebaka te bazalaka wana batyo bafulako wana wanga azala so nalingi nalala ko na ye mabe mpe yeso na ye mabe tutu moki nalingi so na yango nazala so priere nalinga mingi nazala kotelema po to na otambola pongi oya wapi soki omitiki soki odaye na butu eza de momo bato balalaka soki omeki ozwa position moko ya faiblesse yaye osutuka ntongo etani osutuka ere priere esili olali mpe olali bongo telemaka yo asoda bondelaka tobondela mpona baninga baoyo bayebi nzambe te baoyo babungi baoyo baséduire bango bazwi bango bozotala boraisonner bien na nga borefléchir bien nayebi ke bocomprendre
na bete bino na kimokolo mais na yebi ke bo comprendre eza na nini moko ebimaki ya bazo sunga bana ba jeune ba sélectionner ba jeune ba bima babanda koyemba ba bimisa bana tala wana bango mona bato bavani abandoki so boyeba te bandoki bo raisonner eza na video moko bana batamiki wana bayaki pona koyemba na concours batia place moko boye ba sinise bana wana bazwi ba bougie batie n'habite so bo comprendre batia ba bougie biso to bana na nzambe makambo na biso to sala ya ba chrétien na moi o mwana o signer livre bouger ko ozala te biso to ana loko monte tradition ko kasate ba bouger ndamba lobi to so ba o ebi molili ya ténèbres molili nzamba ofika bokoza pona mpuli mais o esengi contrat bana ba o signer contrat na biti so bo soso boke luka ngo monango po bomona bayembi nde bana batamike ba okoma bandoki bayeba ete bakomisa ba bandoki ba bi déjà signaki tala ezaki na butu te ezaki na moi tala ndenge osignaki yo moko na moi basi bana sikoyo bango moko soki ba jury ba telemi mais bana ba oleka bake place wana ba signer na bougie nani basi moi kichu wana ba ofanda wana nini livre cahier bozo comprendre bouger ça la nini place bana ba signer contrat bouger ça la nini ezopela pourquoi bo sosola mukolo ezali mwana muke bandi oyemba boya bandi oyembela nzambe na ye babise fozo signe oyo kotisa na njembo na yo ozo comprendre njembo na a composer bayana banjembo na bo ba composer na bandako na bo bandakala ozo mona metonga ye na ngoboye netinga na composer ke njembo na mona zaka na composer muto oyemba ngo wa servante na voix kitoko nazo zela yo elaka yo pesa ngai na nzembo wana na composer donc ye paza na nzembo na composer mais bon ba bisi mona kati nzembo so signe oyo cha yongo moni bango ba eki na nzembo na bo ba yimba ki o bien mais to komi na album o bango ba produit bango ba komi na ba signe oyo ndeko na mususu asalaka bozo comprendre pona l'idée ba signise bango fu batosa ba adoration mususu eza adoration o betango eza so ya nzambe te moni bato ya molili so basangani wato mona nzambo za wana nzambe ko kasate ya yoka nde uboze étouffé de ya wala bo ténèbres fu yo longwa wana na molili ozomona okokumisa nzambe nene sika eza suete sika eza salite te Moïse longola sandali na lingango fort somona fo longola bato mabe na nzela na yo bato mabe bato baza komemona banzela mabe fo longola bango ngazaka msu ya bisi baninga na toke ata matete toza pe na mibala ba matete ba fil ba lemba ba kote likolo ba komine likoka bana banjili bana bapaya masina Pascal bana ya ba sanfi ne mibala na biso te biso pe toza mibala niveau likolo kuna yoka niveau likolo soma tolingi pe bana na bien wana o ba papa ba bana mbongo bango pe babi to lwachi kitoko wana nga mosko yeme na beti du bling bling ba pantalon ba singa tala biso wana toke matete pe to zwi mibali pense wana utaki na nzambe zomona excuse utaki na nzambe to bondela vie de prière mata to landela ba via pe baninga pe to sunga baninga basana posa lisungi na biso osomona to bondela pe pona baninga bo ba yebi nzambe te ba yeba nzambe ozalaka na susi ya vie na opte ignorer pe vie oza pe na susi ya vie ya baninga eloko naza na oposa vie de prière mata tout se répartir bien tout s'associer na molimo mosa to bongisa po ya lobi eza tango na ye isajo kota gêne isajo kota gêne pona ba don spirituel c'est quoi kota gêne zomona nzambe asunga bino nzambe apambola bino tosuki awa kosaka na losambo te kosaka na prière te pour kofungolelo ba porte yango nde esali longa olingo kota na famille moko boye prépare-toi aussi parce que diable a encore visiter pe batna ba couple ba place musu munguna satana yaka fuyo za na vie de prière toyoki nzamba lola a pambola bino.